Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Mwasi à Congo sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément dans le quartier Kindele, à l'arrêt Mabanga. Alors, apprendre, comprendre et défendre, ça reste notre cheval de bataille. Et aujourd'hui, on a bien voulu être chez Maman Marie Pongo. Comme vous le voyez, dans un restaurant, il y a Maman Marie Pongo à Salaramalewa. Ça fait longtemps qu'elle a commencé cette activité. Les hauts et les bas, elle a également connu ça, mais elle a quand même persévéré dans Salanae et à Malewa. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, comme vous le constatez, on est en train de préparer, elle apprête déjà les plats parce que d'ici là, elle va recevoir les clients. Donc, Azan a la secret nae parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là, sont liés et puis ça va toujours poster et toujours. Alors, elle va nous partager un peu son secret, comment elle a surmonté les difficultés, nous partager un peu son expérience parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi à la maison, qui aimeraient faire l'activité qu'elle fait mais ne savent pas par où commencer. Mais avec elle, elle va nous apprendre comment est-ce qu'elle a commencé, elle va nous raconter, elle va nous partager son expérience. Donc nous sommes là, elle a accepté de nous recevoir et nous sommes ravis avec notre équipe de partager ces bons moments pour apprendre qu'il faut acheter ça, il y a un donc nous sommes là avec elle, nous allons passer pratiquement une demi-journée pour voir un peu à Salarandengeni, à Bandakulam-Bandengeni, à Kalingakandengeni, Foufou Babalola, parce qu'il y a certaines personnes qui seront là, Foufou et dans Bambouma. Avec elle, on l'accepte, Balamba, Foufou, les boules là, Bakata, Ngondengeni, donc tout ça, surtout peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont commencé l'activité, mais Bakata, peut-être au début qu'on a mesure il y a biloko na sanité. Donc avec elle, elle a vraiment passé beaucoup de temps dans cette activité. Donc elle va nous raconter tout à l'heure. C'était quoi? L'idée était partie d'où? Que Abanda Rosalango, Abanda Kolamba, elle prépare déjà la maison, mais que Abanda Kolamba côté ka à ce restaurant naie, elle a commencé comment? Aujourd'hui, elle va nous partager un peu son expérience. Restez branchés sur Bongai Télévision. Apprendre, comprendre et défendre, c'est notre cheval de bataille. Mais les gens ont besoin de partager cette expérience. Maman Mingi Basala Ramaleo a bandi lelo un mois après à Kati. Secret na yo ezani. Tout le monde a vu va te belé. Balinga na kiolia surtout pendant ma dé maman Marie qui nda sango. Donc bete la biso. Secret na oni ne sali ke yo bani belé ozo continuer activité ngo okoité ninité mais ozo maintenir kaka msala na. Malewa ningezana ezana nu elambeli. Okay. Elambeli yangonde ekomisa mutu aumela ou bien alamba bien te moya umela ezate puis na kei. Okay. Biloko pe koza kitoko misoza méchante eko simba te ko umela te poko mona biloko bandolala kaka moya continue koteka ezate. Il faut que yeba na kolamba et puis ko za kei na ba client. Ba client ba caprice bele mususu azo imile bino. Mususu azo mona bino lokola soki eloko nini mais to sipotaka to za mutema munene. Na bazoya na ba commandement moko sauvage to sipotaka et puis pona ponda madesi il faut ko lamba biloko ndenge bateya biso na église lokola Yesu akoya koliango. Talaka eloko Yesu aya lia moyeza la mabe moko et puis biloko to lamba wa biso mo pe na ndako komona tokotika na programme wana soto siso lamba na longoli pe ya ndako pe ekei biloko bongo na kelamba mo mabendeni. Il faut kokokisa ba norme ya pondo madesi pondo il faut tout ama bien madesi elemba bien mafuta pe na ba yombe faut mafuta eleka bien o batu mususu bakima makambo na po nini dépense. OK yango no mona pondo madesi suis succès awa wana mikolo na bana mike ba jeune fille ba jeune garçon balinga pondo madesi awa eumela te minute au monde silipo tokokisa ba norme na ngo vraiment ndenge pe esengeli ekolo na biso. OK. Maman Marie eza batu mususu o bakoma ko banga ko lia malewa po aolia na malewa boye azongi na ndako libumo esale passe. Eza batu mususu o amona mama wa malewa osala azui madeso elala kiso ki dejo azui asopi ngo asokoli na mai ale asali kaka sauce ya sika asopi na madeso et puis le roi biloko elamba mina jour wana ba osalela ngo na propriété te. Et puis ça biso. Est-ce
que il faut que ça là pour nous rejoindre à client ou c'est comme alewa nano batu mususu ata na mutalamba bilamba lati na makoloni na suki ndeza ba misusu pendeza wana azolamba on dirait mécanicien or soko zolamba ko alikuwa mécanicien te place zolamba feza propre ba blogo kitela banjungu ma zo sokolela neti ba poisson bo feza propre batu msomo loko ole kana loko la azomona te OK azo observer ndenge o salela salita malewa eza partie ya place bolambela na biloko bosalela ali mususu peza ndengo na nkokaka asali azolamba ndenge mususu na ndaku akoya na malewa alambi ndenge mususu ndi azolamba ba prisonnier OK fo lamba biloko lokola Yesu akoya kolia yango na ba norme kitoko po biloko wana esa batu mabumpasti biso to lamba pona ma deso to wana ba client mususu asala ka 2 semaines chaque jour la ka pona ma 2 semaines komote alela libumpasi do to lamba vraiment to landa ba norme vraiment ekolo no so ba yombe pona ponda ma deso donc za muyombe amuyombe to lamba pe biloko ekolo na biso teneti ba misili ba mbinjo na mayebo mais to lamba ngo bien pour to respecter ba norme na par rapport à biloko bolamba bopona kabiloko kaka biloko bo maîtriser ka kolamba ou bien bolamba biloko nyonso tout to lamba mo biloko nyonso neti ngana yeko légumes vert kana malewa et pas moi musala mo boya ko sala yende mutu alakisanga nde balamba légumes vert façon ngana ndalambela ngo e banda mi bien te ma partie moi musala ndi na yeko like légumes vert balamba ngo ndengwa na misili na yeko le kapo bana misana malewa OK a évolué pour tout baisser. C'est par ici que nous mettons fin à cette émission d'aujourd'hui, Moisi à Congo, sur votre chaîne Bongai Télévision. Vous avez compris, Maman Marie a expliqué Bisso, le sérieux dans tout ce qu'on fait. À Bandaki Moukié, aujourd'hui, vous voyez, elle a beaucoup de clients qui viennent et apprécient beaucoup sa nourriture. Rien n'est à négliger, mettez surtout et puis ça et sengo et Kendara Liboso lorsque nous mettons du sérieux. Alors c'est par ici que nous mettons fin à l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Restez branchés sur notre chaîne Bongai Télévision. Apprendre, comprendre et défendre. Au revoir.